sur la vérité. Kabila na Mondoki, Kabila na bombe, Kabila na Massas, Kabila na biloko nyonso. Mais IDPS na Bik, IDPS na Minoko, IDPS pe na marche. Est-ce qu'on biso? A ko biso te, le pays était dans le chaos. Hein? Un gouvernement tangama inakati ya Ebale, ce n'est pas quelque chose. Ça rien. Ça rien. Parce que un chantier na wana biloko nyonso na biloko moko pena malonga. C'est vrai qu'il y a un pourcentage surtout le pourcentage, Kabila fait 4,5%. Oui, si on attend que le président a monté ma malade. La population sur les lanzala, nous allons aussi la tête. Qui monte ma malade, mon population au bazo la population bozo kolanda boyo ka boyo ka fachi beton boyo ka fachi volcan. Ndeko na ngai azana monte ma malade mo ponya boza. Mais nzokande pendant 3 ans bazo za 2 ans on a besoin de Tinabino Lolango TV. Lolango Télévision ezali chaîne o epesaka bino makambo ya kitoko o bosepelaka pe bolandaka. Lolango Télévision eza na ba émission ebele oyo boyebi na kati yango o ezotonga babala ya bato mais émission o mingi eza émission tolobaka boyebi. Pourquoi boyebi to découvrir ni nezoleka na mboka ni nezoleka na ba famille ni nezoleka na kati ya société mobimba kati na République démocratique du Congo pe libanda ya mboka. Na yango na kati ya émission boyebi to yambaka ba race nyesu confondi, to yambaka ba pasteur, to yambaka ba politicien, to yambaka population tout en général. Mais les autres sont qui bien sous pasteur au boyebi, tout cela qui na yamba o eleka ki pasteur Boyoto. Bonjour pasteur Boyoto. Bonjour monsieur le journaliste. Vraiment merci. Nandenge vous inviter encore pour la seconde fois pour tout le bien makambo Mboka. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Toyambaki pasteur Boyoto, Nazanga Mokote, Naza ensemble toujours Nande Konanga Boyebi, Bartel Otosaka émission Boyebi Oyo. Bonjour Bartel. Bonjour Papa Didier, bonjour chers internautes Oyo Bolen de tous les partout dans le monde. Ah, santé ce que vous avez dit Mboka. Pour tout ce monde Mboka, ma beso kende kaka pasteur. Santé Mboka, ezo kende penza malamu. Pourquoi on n'a pas santé Mboka ezo kende malamu? Tango l'aurore tongo lingetana moli les ali kokende tout le monde a moi on dirait confusion mais ça confusion les ténèbres et la lumière est en train de chasser les ténèbres pour que le pays et que ne vienne que santé et ça kokende le lengi yango sengeli ya mboka. Merci. Merci beaucoup pasteur. Et loko nini esalaki ke yo okoma na IDPS bat batininga na tuna motu na wana. Et loko nini esalaki ke yo pona IDPS poza na kata IDPS. Ezate pona Fachi a commis président de la République aux Oluka ba intérêt de Tibande comme sous Bazolande. Merci beaucoup pour la question posée ngai. Na zana 50 ans d'âge, ndé na kokisi ndeko moninga na fandi Iboso. Na tango ya Mobutu, tango déjà papa na biso Etienne a telemaki pona koluka ntela ya état de droit izonga na mboka oyo. Na moment wana nazalaka na lingaka ye mingi. J'ai aimé la personne, mais je n'ai pas compris ou comprendre l'idéologie de l'IDPS. Mais par après, tant on a connu Kolanda, ndé si on a eu partisan, on a eu membre, il y a IDPS. Ndé la kota qui kuna, tout bundi ensemble, le quoi l'appelle le Saint-Esprit on a tambour la ranaye. Oyo, mon Santa Tali, c'est déjà qu'il y a des choses qui doivent venir. Comment le pays doit être rebâti. Reconstruire un jour nous serons au pouvoir et nous allons mettre les choses na estika na yango yango on appelle loyo to komiana c'est Dieu qui a voulu que je puisse être là. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez dit qu'on rebâtir la République et bandika na vachité et banai banda époque à Kabila bandi na biso na idée à 5 chantiers to bandi ko développer 5 chantiers ensemble na Kabila a salipe makambo belé monani tango baka ozaki na vision ko rebâtir la République donc c'est que ozaki no ka na idée à Kabila déjà. Non, vous savez il y a une chose que vous devez comprendre. Kabila ancien président de la République démocratique du Congo ce qui tolobi ka sali et l'autre côté on a peut-être zali haine tous les locaux mususu azani loko asala ki moi muke akoye ko sala loko munene te parce que ye moko lobaki ceux qui nazaki na 15 personnes ya malamu liboso na ngai ndemboko yo
et bongi yé moko so alobaka yango boye bien malam alobaki a koki jamais ko redresser tout bon sa peuple congolais tout un congolais akoka yango te. C'est pour ça que l'échec total est là, mais moi bloka mike akoye ko sala ngo memba kambo belé soki tant de côté mission ko fungula bino mona que le pays était dans le chaos, hein, un goutte moi tanga mai na kati ya ebale, ce n'est pas quelque chose, ça sert rien, ça sert rien. Parce que chantier wana biloko nyusuto na biloko moko pena malonga, c'est vrai que na pourcentage surtout plutôt na pourcentage Kabila fait 4,5%. 4,5%. Oui, même ndeti yolobi Kabila sali lo côté banzela ndeti bumbu ezaka na nzela te banda mobutu biso botama kito tikala ko bona bumbu na nzela te asali nzela mombele na katikati nango tikala ko za na nzela te asali avenue Lumumba ibimiti 12e mairie o lelo même bino bato IDPS boleka ka pe nzela na bo profiter nango pe bo bénéficier nango sikoyo Kabila asala kika ke lo côté parmi makambo. Oui, mais c'est je sais bien osoke déjà na bwende na bwende Kongo kaka bwende te te yango te yango soki Kongo zaka Kinshasa te 4% nzela o réunir Kasai na Bandundu 4% yango na ba wewa ba komi ko ya na facilité na kata 4% na pesi wana yango na Kinshasa 4% wana parce soki na OK déjà na lac Maindombe esika tata nga zali kuna atakutu ko bongisa pa mbatanzela pa mbezalité est-ce que OK kuna na bwende OK kuna na nini OK kuna esika ba piki me bazali omoni makambo wana non bien aimé tout le bablo mususu pa na ko lobate soki baseli nzela bumbu baseli nzela mususu lobi nini soki oyo zoloba wana c'est ça 4%. 4,5 soki na exagéré et loko moka malonga ezate asali loko moka malamu ezate mais quand même 4% demi quand même te féliciter 4% demi c'est quelque chose mais aux attaques 4 demi que 0 mais les pays dans les chaos Pasteur Natalio na seki na qui n'a pas na mutema problème était pour ndenge oza ko affirmer zoloba que non Kabila a sali échec total malgré le 4% mais le échec total. Il y a des beaux une contradiction au lobby. Échec total, 44%. Aux hommes, on a dit que non, malheureusement, ils ont des fois. Non, non. Il y a balé. Tu n'as répondu non, parce que. Merci. Il y a mis balé. Bino IDPS, c'est 2 ans. 2 ans de pouvoir. Le peuple est d'abord. Tout te sentir vraiment le côté. Tu es jaloux. Oh, Bino Bolans, qui te sentir le côté apparemment ba action bossa ezaka complémentarité ya oyo Kabila tikindi ya ngona bini bossala ya misato le peuple est d'abord tout sentir ngwa raté mai ezate courant ezate population azo souffrir mbongo ezate covid tout le monde a bien neti bozo patauger. La dernière fois, tu vois que le député Nabino Moko qui a noté Bakuma Kotang et la Fachi, à un moment où il y a une séparation na FCC. Est-ce que vous avez des fuites en avant? Première question que tu poses, c'est la contradiction. L'échec, le pourcentage est à 49. Ce qui te dit que vous avez 49%, échec. A passé classe totale. Mais il y a 49, il y a 4, pour le lobby qui est contradiction pour le 4% d'échec total. Oui, 4% ils allaient échec total. Mais 4% ils qui m'ont mabé. T'es ça qui m'ont mabé. Non non non. Parce que on a dit que le 4%. Ils qui to yebi. Bokangi a dictature moto apesi bino pouvoir. Na malem benyo c'est ça la passation pacifique de pouvoir bondimier bon bien partenaire na biso privilégié en plus c'est grave ndeko na bino kabuya baki o ya simbi Kabila asimbi biso ndeko na ngai non politique il faut que ba politique na politique au moins politique des médias na politique intérieure ils a dit des politiques ils a rokesana. Nabandi, notre président de la République, ceux qui Kabila qui a payé pouvoir pacifique et tout cela, ceux qui le leur a à cause de l'IDPS, la force de l'IDPS. IDPS na terrain, tout la qui s'y prend ma camarade, monde ati ba moni, non babi que IDPS ça là, et on a une autre baboye. Il faut comprendre qu'il y a tant président, l'ancien président a payé pouvoir, ils ont qui a payé pouvoir pacifiquement parce que mon témoin c'est pas la pouvoir. Non! À cause de la force de l'IDPS. Non, non, à cause de la force de l'IDPS. Sur le IDPS, c'est que la population, bah,
c'est que bango sur le ngoli bango c'est que batu ya la muka bata Martin Fayulu tout le monde oyo ba participer qui na marche wana c'est que bo bafoué le tamo pour UDPS wana eza égoïsme politique na ko benga ngo ndeko langai tondi makape ba neti bino ba bike bino ndima bino batute te na ko biselo ko moko na kata mouvement nyonso leader azanga kate tangu Mobutu azosala teti Fayulu azaka wapi azaka membre ya UDPS tangu tozotemela Mobutu Siseko Kungwendu azabanga pour aller la 1990 UDPS oui Fayulu vient de l'UDPS Lucas vérifie Fayulu azaki membre ya UDPS bon toboite olobi Fayulu azaki membre de l'UDPS mais tangu siko tokomo bundisa Kabila Fayulu azaki membre ya UDPS te donc c'est-à-dire Jalelo oyoyo Kabila zwaki ezaka ya UDPS te ezaki ya batu nyonso c'est-à-dire IDPS est profité nango kaka kele bakene ba leader non ba leader ba koma kebele tete ndeko langa wana opposition kabwanaki Moïse Katumbi oseke wapi la nanga yepe azaki force la nanga malamu la nanga ayaki na ngambo na bino IDPS Fayulu bozo ba Fayulu azalaki na opposition batuni Fayulu azalaki bon ICD wana soki ICD soki ni batuni azalaki non ECD je m'excuse moi ko pona bien on peut malamu te mais IDPS e bani malamu koleka na lo baboye biso IDPS tozali parti moko eleki ba parti nyonso na kati ya République démocratique du Congo nasi salon pourquoi l'IDPS ezali parti eleki ba parti nyonso l'IDPS ezali créé na pouvoir te PPRD ezali créé tant Félix Kabila comme mokonzi azwi mbongo ya l'état ako créé parti onini à part biso na palou mais ba parti muso etikeli ba parti to benga ba opportuniste yango monike na kata mboka oyo nde tozali awa biso IDPS tozali boso oyo nyonso batikali wana kuna ala kelele nde ba brasinga matembele mais biso derrière nous olobi eloko moko boye IDPS za parti azali kolo mais bokoka ki menace Kabila te Kabila chaki bino pandi likolo Kabila Chebiso Panzi di Kolo tala Kabila sana ndeko ngai mais soki ndeko journaliste na yebi ke mitune zali ya yobi yanuza yanga mais motema pe la kati zali ya yo oyebi pe ba vérité Kabila na mondoki Kabila na ba bombe Kabila na ba masasi Kabila na biloko nyonso mais IDPS na biki IDPS na monoko IDPS pe na marche esa koki biso te yongo chaos technique wana tala boyebi politique na zoloba malamu tango to komaki pemela ba élection est-ce que vous savez les choses qui s'est passé dans ce pays si vous avez vraiment des informations le problème est que na mboko tango ba américain ba biki ba ambassade ba ils a menacé tant baye batindi ba militaire on baye tant bazu 80 au bacheki na Gabokuna pona nini parce que ils ont compris que Kabila ne voulait pas laisser atika okonzalinga ki ngote pasteur na kata ote information na o lobi wana to tiko mata soda mote na Gabon ata moi vidéo mukete mona te wana zaki ba ndenge bato bandolo ba wana zaki ba spéculation ya parlement debout mais tout monde est le côté o bata na Gabon tout monde est le côté ata photo mote ata France le kata lobela ngote c'est que yo pokundeli information lokuta ezali information lokuta te les partenaires na biso privilégiés les banani les américains partenaires biso privilégiés RDC nengeza boye comme mekaté avec Fati Béton mais président Donald Trump tout le monde a passé moto ko yamba bilonté nani Burkina bébé États-Unis pour ça ba voyage yo cannabis qui est Donald Trump les États-Unis non les États-Unis Burkina tourisme les États-Unis na ba photo dio kangai tout le monde a place moto que non yo kangai s'il vous plaît pasteur tout le monde a place moto que non président Trump na président Félix bakanga photo ni tout le monde que Kabila l'administration américaine ne fonctionne pas comme ça non nous avons fait le partenariat avec les États-Unis non avec nani comment nani muzoba non avec Donald Trump mais il a donné l'aspect qui a pu son zéla toqué pour l'administration américaine nikaza Trump à l'équipe on peut bider en collègue mais biso totikali biso wana na États-Unis
C'est ça dans ce sens-là. Donc, il y a une identité aux États-Unis, aux Salani, oh là 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 là, Ndekonangai. Na Est, kuna bolobaki oh président comment Est, ti bakobeta mandoki kekeka bakobeta masasi bakosala nini. Le président za. A solo là qui pas solo. Natuna bino ambassadeur États-Unis za. Papa solo là qui ambassadeur États-Unis yokana ambassadeur États-Unis ambassadeur États-Unis asali bureau na ye wapi kuna na Est yipa fanya kata Est mais akokufa ndenge ambassadeur à Italie akufaki oyebi ba américain te hein oyebi ba américain ko sala makamu na ba américain te ozoba ba américain te ndeko États-Unis d'Amérique ça force Makufa petit Makufa bien sûr mais bazaka ba victorieux tela na Est wana kuna bola Est bol ba kata Est Fatibe beton Fatibo volcan akiti na kata Est pe la fandi azo lala zo mela zo fandi très bien pe ba guerre pam wana boy kabila sa ba fanti kuna woki makamwe bimba sekele bimi mais sekele bimi ni parce que lobby kaka lobby awa to ke bombe beti kuna na beni oyoki sangote ba adef na lu s'il vous plaît hein ba sur internet apparemment net toujours comprendre makamute était des sièges le président a lobaki clairement que non a frapper fort to ko sentir mais to sentir te ba adef na lu ba zo bo makaka ba tout les gens meurent chaque fois ici Robert batu ba réclamer ki ba ADF bazali batu kufa mais to sentir yoka apparemment président Albert yoni ba loba président vous n'êtes pas informé bozali na insuffisance d'information ngana tikana fungola bino boyeba makamu ozole kana mboka na biboy kuna na Est tangu mezolika kuna na Est oyebi ke makamu so ba pour na Est tant président ke akuti makamu za contrairement à ce qu'on dit obino zo ba pangisa ngo pangisa sango ya lokuta mingi te na komana tangu akomi sur le terrain il paraîtrait que batu ya ngabenga batu ya Kabila oya tikaka na poste na kala mingi to sisa bango na sisa kana kombo na été yoka balobi boy te dokota gouvernement les warriors c'est là les warriors zo mona makamo ya misi ba pio di banini okokango tokena male tokena magoma na warrior ba komi kuna ba pesi mokonzi rapport ya bata Kabila te batu oyo bosaki mbala ngazo mo mbala le gouvernement tekena makama mbala soda na Yambala 21 000 soldats militaires bazakuna na Est pour la guerre. Mais sur place nous avons 21 000 militaires, il paraîtrait basaliste 8 000 ou 9 000 militaires. Où sont partis les 12 000 militaires basapi? Bateni na Est parce que yoso bakebata Kabila na Est. Kabila c'est que les bons sorti. Ndekonangai le problème na biso na IDPS le problème la biso na pouvoir na Est de so ba IDPS te pouvoir na Est exactement. Nena lo baboy. Et tant que le président de la République démocratique du Congo, Fachi Béton, Fachi Volcan, les problèmes sont là. Tant que le président si pouvoir, et pas à moi Namboka, Congolais 100%, ne batiki ba piège, batiki ba bloc na bango ba système kabiline de tika la kalase. Ne to komi ko découvrir, on a vu que les Cambo kuna mbala. Na ba généraux belé ou batiki biso. Baza bato mais système, comment on a dit au président de la République que les militaires sont 21 000 militaires, mais qu'on a 9 000 à peu près. Parce que 11 000 sur 12 000, on a Bazawapi, Teni, il y a 12 000. Armes, il y a 12 000. Loko, il y a 12 000. Yosowana et Kei Wapi. Est-ce que vous savez que les Alans, ceux qui ont bien, vous avez c'est Mboka. Oui, mais que c'est la vice-gouverneur, Moko, Wabatero, Kangawa, Tekaki, armes. Est-ce que vous avez une prison à Kalanga, vous avez contrôlé na ndolo beaucoup de mbila soda bazali kuna bazali ko kanga oyi ba biya sur ça kuna est pasteur qui mise na est kala mingi te mo se pela to non qui mise te biso to ba kina parce que biso attend Kinshasa tozolia tozo sepela ba pas na sepeli tozolia tozo sepela kasi te Fachi Béton non Fachi Béton to le sur l'instance ni tozolia tozo sepela mais to bosi ni pas se baninga na biso parce que biso le loto bulora ke Congo eza Kinshasa Congo eza partout le soki ba Congo sont très problème eza Congo
le ce qui nini oyo nini oyo le mami là-bas ils ont problème ils ont le ce qui béni oyo tout buté mais ils ont problème ils ont on passe les autres absolument c'est pas comme mais apparemment biso bataki chasa tous mon a pas sur la tête pasteur bat ba souffrir bat kufa tous sentir le côté on lui mambo ya mbala to boki te ba militaire wana président alobaki nini avec une toko frapper fort mais fort pour peut tout le monde té bato bazo kufa kaka bazo ngaka batu bazo kanga bato il paraît que ne tibino beaucoup malanga je comme ngaka bongo oh to kanga ki dit présumé ne bolo présumé ne bolo baka na ko ebisa yo une mais to sentir le côté d'abord c'est une chose qui est vraie soko landaki basoda na biso balekaki na télévision pendant que boya bato batinda ba image de ce qui se passe na est kuna parce que d'autres images ils ont bien été pour na bato soso mais moi je vous dis ba frappe à gogo na benga gogo et so betama na kata est ya kosakana te to mona ngote okomona ya ngote mais ozako yoka ba image ya komara bato te ozako yoka ndenge ke to zui mboka boto zui mboka boy ba ko ba bato na la guerre n'est plus il y a affrontement entre ba rebelle na ba soda na biso le problème komi batami na kati ya bandako ya bato et comme la moyen comme la montazana ka boina buto la tuma kabul na ke abomi muto et ce que je vous avais dit là ba uniforme ba biloko belé bana ko kuna na guerre pour soutenir ba soda na biso mais ba ki ko tekela ngo ba rebelle ba ko pesa ngo ba rebelle tant rebelle la tira mazo bima bobika ke oza soda FARDC mais nzo soda vote nzo ande rebengo ay ko sa musana yango fati beto afandi kuna pour silisa makamu nyoso wana mettre des choses en ordre ndeko na ngai na pesi yo kaka mkolom awa okoyoka sangoke kuna kimezali ngai na yo na journaliste na kofutela mino billet to ke na est bozuba image kuna ba drapeau telemi pe bokosepela merci Hakimi Kinshasa te pour la troisième vague te Hakimi Kinshasa te pour la troisième vague pour troisième vague tu dois comprendre tu ingrédients encore pas vague 5 ans na boka mamungu sur likolo le na présidence to monde batebele ba kufi Borobani, les Covid, les empoisonnements. Parce que nous sommes, s'il vous plaît, pasteur, nous sommes le président, c'est pas Koufaraka. Si on a Covid, nous avons président Koufa Covid, maman le président Koufa Covid, conseiller Koufa Covid. Est-ce que réellement, les Covid, les amants prémédités? Là, tu as montré information à PCB sur la Bilingue. Balobi va profiter. Covid. Même nous avons pas la Covid. Parce que comment c'est fait? Malade malade Covid parce que même communication à binoté quelle communication mais nous sommes pas communication non s'il vous plaît pasteur la population la population on y Covid des pour parce que tout le monde qui non bino bolobi qui malade déjà grave tout le monde mais bino mon ko batailler des pèses chaque jour na deuxième rassemblement plus de 20 personnes rassemblement on a bino mon tout simplement président Yami Balé secrétaire na bino nani ah ça va tourner dans la province belé rassemblement plus de 20 personnes on a beaucoup de monter quand la population dernièrement tout le monde qui le gouvernement gentil ngobela lobini que non té mesures prises amende des aboués voiture 2 personnes tout le monde n'est pas de makolo et puis tant que battement makolo bakomi ko finga président pour finir président si tout le monde que non bino mo ka bato ya union sacré na UDPS pour changer tout sur quitter voiture ils ont eu bongo bote masque communication na bino to santé ko ya 4 na voiture ndenge zo corona exact ko ngai boyo kangai malamu mboka etambolaka na mibeko mboka etambolaka na ba principe mboka etambolaka tanga te tango bazongisi biloko oyo nyonso mais balobi ke mutu nyonso esengi alata masque na ye parce que la première chose sukola maboko lata masque na yo c'est déjà quelque chose de très important et loko ya peuple congolais peuple congolais ai comprenaka te des fois ba réalité muso baza ko lakse ke Covid yeza ko sala rage à comprendre ni mauvaise communication c'est ça le problème. Non, ce n'est pas mauvaise communication. Vous communiquez bien. Na banzi que ce qui ngobila président de la République à lobby ngobila aya pesi ba principe mais tout le monde a principe wana na sur le terrain ça n'a pas donné
Il a changé. Mais il change. Amateurisme, il y a la gestion. Amateurisme, président, c'est le côté amateurisme. J'ai dit la même chose, à une décision, et cadrer la population. Et aggraver ce membre plus grave encore. Qui est mobile? Mais mobiliser le gouverneur, il y a Kinshasa, puis il y a une sacrée. À soutenir le président de la République. Écoutez. Il y a un moté, pasteur. Écoutez, il faut comprendre. Pour comprendre le système, il y a Fachi Béton, volcan. Tant qu'on a PCA, il y a des camps. C'est question, il y a des gens qui travaillent mal. Ceux qui travaillent dans le monde, et PCT, et c'est Makambo, la population va c'est combien de jours? C'est comme on a réglé les choses. Parce que va régler, on sait que le corona et puis il faut 4 zones là-bas, mais masque na yo ezala soko zangi masque ozoma tikene bazokanga masque na yo ezali wana shida masque na yo osukoli maboko na yo esili mais tozomona pe bata DGR4 to bazofutisa ba amanda ngo tozomona bango te 10 000 tozomona te apparemment c'est ka copa ya la police policier za ko parce que 10 000 on va 10 000 to futa na DGR4 po kota na kati ya kesa mboka jusque là tozomona attendez na banzi na yebi mutoko mo chantini ngobi ça va bien, gentil, nous avons une sacrée. C'est un problème réalité. Ah, nous avons Bino. Bino, et là, ça Bino passe pour poser la contre moi. Journaliste, ça monte ça comme investigation. Kende na ville, Kende kuna ngala ça na ville kuna. Okuta ba déjà ka bazali ba côté bazali ba zomona. S'il vous plaît. Non. Parce que qui chasse ça ga ville te. Chasse les alis. Si vous pas d'idée. Déjà ka wana ozolo ba si vous pas d'idée. Déjà ka lo bana ezaba to oyo ba taxi à parking. Bien sûr, mais Covid tout na caméra yango parce que la caméra tout na yo Covid balati nini parce que tout le monde bato au du tout déjà ka balata nini orange za bato oyo bazo ba taxi parking bazana banina bango oyo imisatike mais bato ya Covid est-ce que yo comme déjà makambo bato salango il y a pas même 2 jours Kende l'obésali mardi comme en ville ça investigation il benga ko la bateau le bazate parce que bateau le bazate dilan Victoire par exemple Victoire tout le monde a bango te magasin tout le monde a bango te ngana biso ke o bino bozo mona te ngana na côté déjà sina moni siko ngoke za nene il y a ba côté musunga na kete na ko batike kuno bazate mengala libiki sika na ke na ville na moni bango bazana ba taxe bazo futa taxe bato bazo souffrir toketa partie leti ya bato ya terrasse na mitu ka tolérer 4 personnes. Si ko bato basana ba bar, ba terrasse ba boîte de nuit, bako vivre ndenge nini bako futa banda kwana ndenge nini bako laisser ba bota na bango ndenge nini au moins que quelque part peut rendre population une partie à grave ba souffrir parce que ezaki mesure monte que ba préparer que tout ça dans une semaine dans un mois pour que ba tu vas préparer ba zo mbongo ya ko bomba pona ko lia na bango pendant 15 jours mais si bitima kaka à partir de demain bala mo makambo nete kangami bato bazo souffrir ba ko futa banda bondeke bino bozoli en plus il y a moyen son sero bien wana et c'est un nombre combien de morts bato ba ko fi na si ba ça continuer nena lo baboy l'intérêt ya mokonzi ya mboka na makamba coronavirus yoza na bomba na sisa moto akena kata transport ache masque na ye moto akena musa ache masque na ye mais moto ayena kata bar ezan kama masque te ezan kama ya komela ya kozalisi kama komela il sait que place wana très dangereux yango wana bokanga motema ezali mpona ta moke mpona diminution ya makambo ya corona nde bokozongela baactivité na bino bokokenda yango 15 jours yo okufa na 15 jours mais mbongo soki eza te okokufa te okufa libumu eza na nzala eyoka te soki mutata masque ana nzala olaka te likama pour communication président alobaki clairement balobaki que tout ça bato ba respecter ba geste barrière restaurant tout ça là et puis tout le monde tout de coup je ne sais habité ba rester la suite ba badini ça la suite bokangi bato 15 jours puis par rapport au transport de na banque après bon changer 100% il y a effectivement un transport mais pas de cash ni parce que on a tout yébe tout mon bus comme là est-ce que on a des solutions tout on a des solutions pour la population il y a mis balé bon ça va clair bon sa population que non voilà la question tout ça clair ça y a été bon ça la clair mais quand on ça clair c'est population que non population est pour na bolam na bino bon ça va vaccin mais vaccin au pays
bino mo peka ekomi o AstraZeneca eza bien eza mabesiko toyoka nani tout ce que déjà président de la République a ça ba moyen pour makamoni qui est malade toyo ki za ba vaccin mususu toyo ki côté celle ba dégâts ba côté celle ba dégâts mususu ko ta Chine koya donc on a vaccin ça des problèmes té to moni yoka mais tout ça sur la communication na Chine té président de la République a rompre ba contrat na ba chinois non mais kasi bino mo mutu bata les problèmes les problèmes ya président de la République ezali kamu ya gagna ndeko na ngai eza pona bolamu na yo journaliste eza pona bolamu na ngai fonctionnaire agent de l'état eza pona malamu ya fonctionnaire de l'agent de l'état agent de l'état après question aussi répondre problème à ma fonction publique beta makambo ngo na ko expliquer bino ba wario bazali kuna makambo zo bonga malembe na lobi kezali pona bien mboka gagna boti ko loba bino moko bolobia ote président de la République na gaga mais ba copte Afrique centrale, RDC est le poumon du monde pour donner la vie dans le monde entier. Et c'est pour moi, il y a maloba. Et c'est moi, Yangona Kagame, Nengazali wana Museveni, Batuni Sonatu, tozala na président Bit, tozala na posa ya kimia ezala entre biso na bandeko na biso ya pembeni. Ceux qui basent na posa ya biloko, baya kozwa biloko ezali ebele meke nzamba tondisa na se ya mokili oyo na kata RDC. Mais baya tozala gagna. Baya na société bandeni na rébellion. Rébellion c'est signe on a retard. C'est là ozako yoka nenga président état non moi président azam vraiment azapena mon nzambe comme qui jale le vote zoloba s'il vous plaît eloko moko téléspectateur batuni moi eloko moko motuna moko babi pasteur azaka au milieu du village ndenge nini yo pasteur okangi kwena yo moko boye ozobeta masolo kaka ya IDPS siko soki batu oyoyo ya opposition lelo Kabila za kata opposition bata FCC baye pa ina opesa ba oseko koyamba bango to kopesa bango tolini parce que ba moni ke yo sana au milieu des villages te siko eloko nini sali ke yo pasteur osaka au milieu des villages mais otenga mino na ngambo moko merci beaucoup la question tuneza kitoko lelo ozoza bien ya suka pour comprendre toute autorité vient de Dieu. Comment la rosa simanzambe te tant nzambe atinde biso mobikisi bozo ngola sasa atinde biso fati ya kopesa kimia na mboka damas biloko ya makambo ebonga damas sikoyo ni yango nazoke sikoyo na kozala sima na ete ndenge nini nazalo au milieu du village mboka sekeza ben internet ba tiamo lui damage tangu awa to moni bandeko na biso ya religion musu na tanga kombo ate baza sima ya failu wana kuna sima kuna ni biso atotanga kombo catholique yambo ya catholique ba partenaire na mina kala bango ne mutu basala keno lelo boko non il y a 900 écoles 900 écoles ya nini awa mbongo bazoka mbongo kuna basunga biso te donc image marche chrétien tangu ndeko Rossi azaki membre ya IDPS akufaki catholique tchaki pour pression devant Kabila pour Kabila céder le IDPS son pouvoir pour que ozoki ko wangana pasteur ozo wangana catholique boy na minute ya mukeka kaboy owangani catholique religion wana bazaki au milieu du village ta ba monique ezo pela moto pesanga nazo ngisa likambo ya catholique likambo catholique eza likambo ya ngai eza likambo ya IDPS eza ngai catholique oyo eyena kokoso na kati ya monde catholique oyo eyekolukila bato bokonzi ya Yawe te mais ekolukila bato nde makambo ya ebele ya politique ya makambo kiliki asobi ke natanga kala tanto noke koyambola ke pa basango episco toko ke pa episco kuna basango na yibaki na sewe episco mangu kuna pa l'état bokino kanga muto songolo maka après un mois 2 mois peut-être buba yokanga yo ndokande basango ba kufunda wana yo mtolobi biso to yebi ngam na lobi salingai yango na lobi boy soki nazali au milieu du village ezali te pona za la côté faille l'autorité na au milieu du village il faut être dans la vérité dans la parole de Dieu dans le programme du Seigneur yango moni soki na biso ke fati azana pouvoir wana ba Simon Kimbangu basakola oyebi basakola nini basakola pona ye nazana tango kokinde basakola pona ye soki na kati lelo oyo mboka ndenge za boye ta nikola tout babela tout ça bene ndenge tomoni fati azana pouvoir na makanisi kitoko na makanisi malamu na souci ya mboka
ya kobongisa ekolo. Est-ce que vous pouvez vous soutenir la tande pour que mboko ebimela kati na bouffe ebimela kati na envoûtement na kati na makambo ekota ebele ya ba gauche quoi makambo ya kili na mabe. Président de la République azana makanisi ya malamu c'est mo sur internet pasteur Azza Koloba biso tozolo bakara makambo bilobo tuna kito tuna pasteur yolobi président de la République azana monter en malamu biso tozo mona monter en malamu mais alobaki le peuple d'abord mais population n'a qu'à qu'ils souffrir. Fonctionnaires de l'État et bien basé dans la fonction publique baso soit bon côté basali ba 3 ans 4 ans 5 ans baso soit bon côté le système a eu qui depuis père Kabila azaki monter en mabe to yesiko on attend que président za monter mamalamu population sur les lanzala ti lelo oyo nzala zo silate qui monter mamalamu population o baso landa siko bakoye ba ndengeni population bozo kolanda ngai boyoka fachi béton boyoka fachi volcan. Ndeko na ngai azana motema malamu po ete abongisa mboko mais nzokande pendant 3 ans bazo za mbongo te 2 ans toleki on a bedongolo miso bandeko na bino bango ndeko yokanga malamu na ebisa bino bandakala ke mutu bapesaki bino bango ne bapesaki est-ce que makambo ba carte bato zo bimisa ba mbongo 50,000 mais ministre ya bino na kati ministre ne pas na kati akokene maksuka za na kati akokene makala makala ndenge akokanga l'autre fois s'il vous plaît Fati côté na sali sécurité na katsuka za sali sécurité s'il vous plaît pasteur ozolo ba l'émission précédente tu sais que mamouya était le gestion ya covid to sentir transparence de pardon et pesamati le to monelo makambo ya longondo o bozolo ba mais dossier et pose la dossier za la kateka et ka lelo makambo bino te longondo bazwa bon kapila mutasa makambo mine makangai ba dossier za lina no ifungwa mite bozi sodé na bino o balo basoda bino IGF ake kolanela makambo ya matata ponyo bolandele tibe kanga matata ponyo c'est na aboyi. Mais eteni na bino toujours senti était au lui même il y a 50 cartes eteni longondo est-ce que dossier na ye et c'est que la justice na mité c'est que ceux qui est na justice ceux qui ezali na bité bien ceux qui ezali il faut pas que soit bakangisa ba dossier bakangisi mikana ba ko pesa la justice nda sali musala mais oyo ya matata ponyo ezali monana ki déjà polele ndiko na mbongo ebele mais kuna na kati ya nini ya parlement c'est na kuna la exact trahison. C'est que c'est là où on a dit que Batoué ne soit pas na Sinaba qui n'est qu'au Batamandé, ce sont des voleurs. Mais quand il bâtit le Kouebo, oui trahison. Quand il bâtit le Kouebo, Azam Nabino il y a une secret. Il a dit oui, aux alors. Il a dit que là s'il vous plaît, sauf trahison. Trahison c'est pas banane. Pas na bino to pas bâti le Kouebo parce que bino moko avant beauté président du Sénat. Vous pouvez dire que non à ça traité. Donc, c'est que IDPS, s'il vous plaît, c'est que s'il vous plaît, c'est que IDPS, si le sait que vous avez un rabat, qui est bas, au FCC, ça va tout qui bino. Au Bahati, donc, bino, quand on se dit quelqu'un, mais c'est exactement, donc, bino, vous avez changement de mentalité. C'est ça le grand problème, nous avons beaucoup de changement de mentalité. Fatia, quand vous avez un bon surtout à ma bien, à Boumi Bango, à ce moment-là, vous avez un kaka batouane, il faut changer de mentalité. Nana aussi loka bati ngai wana etali ngai na tel problème bati tant ba qui voter qui sont pour qui sont contre bati n'a rien à faire là-dessus ceux qui étaient ko bele ba sénateur wana bangonde ba ko voter oui ou non quoi problème bati na katwa kasi mais bino bateli parce que bati bino te biso te s'il vous plaît pasteur tola na ba parlement debout na bino c'est dire que tant au parlement debout et vous na base des informations et donc sur le place c'est que ni sur des abala bona bino biso te parlement debout non j'essaie un peu de parler c'est na bien zalingai na bité kasi te s'il vous plaît ceux qui bati asala ki mabe to ba saki blo mo tozoka ko ba mbongo tambola ki tozoyoka ngi bazoloba oh tout ça là c'est autre chose mais na ndenge ya komona yo leki na miso va voter. Pasteur, les peuples d'abord. Les peuples ont souffert, les fonctionnaires ont souffert. Pourquoi fonctionnaires ont souffert? Système ya koyiba mbongo ba milieu. Na bien ndeko nanga banda to kolina to komi boy. Ngana yebaka ba mbongo ba yibaka sa ba. Oh, on doit détourner $100,000. Mais mbala liboso, tant fatia ya kunoli makamuna mona ba mbongo ba yibaka ba millions. Ba millions bili. Bango ba ba millions. Kasi bino ba millions. Biso to tiko ba s'il vous plaît, biso ali banza, yanza. Te nzambete.
Papa dit lobby clair, les peuples d'abord. Mais tu senti s'il vous plaît, tu senti. La cité au Katinga. Quand c'était dans ce bac, c'est le cas l'icolo va continuer kaka. Les peuples d'abord. Mais tu souffrir. Tout le monde est awa, ram ye. Bolé biso mongo ti boloki moyen ni oyo bo se justifier bité ram wana et permettre bino pour ça ba wifi de l'université dans la place publique. Mais tu senti était tout le monde ga unique boti wifi, UPN boti wifi, IBT boti wifi. Malem bezo pour ça. Malem quand bozo mona na yé, président a dû décider habiter na annuler. J'annule momentanément pour annuler qui. S'il vous plaît. Qu'est-ce mais quand c'était quoi? Mais c'est yami balé yango tout to quand nous sommes ensemble biso que tu vas jouer ces maîtres biso que tu vas proposer même niveau de population pasteur il s'engaille 500 jeep toki audio que 500 jeep président a repé ça donc on a des députés au biso te voter tout dans le parlement c'est babi déjà donc il y a président parce que boy biso président mbongo wana 27 millions wana euti wapi parce que ba député ba que biso to sali souscription mon côté biso to sali demande monter ya crédit na banque monter que non biso to sengi ba voiture Hyundai il y a $50,000 bon wana euti wapi population bon corrompre ba boliko bo corrompre ba député pour bo 2023 ou toni ndeko langai na bani na suka pola ke liboso 2023 to ko muté Fajibe té voilà continue na yango na biki na sina na bani jale loté to boya problème a jale loté live so boy coutume to babengi na ngala bizaleli il y a parlement na makambo le kakuna eza makambo te bandi le pas na tango ya Kabila tango ezali kuna un député babengi honorable il faut ça l'honorer il faut ça corruption te batie ba mituka wana olingi ozui oboyi otiki ozui ba kokata misolo na yo yango merci beaucoup wana $5,000 en 2 ans si etika les airs alobaki nini ke non ba voiture wana eza ba voiture ya crédit bisoté ba voiture eza ba voiture ya crédit ba député ba singi crédit pour na ba voiture ya $50,000 après les airs qui Jean-Jacques Mamba ya MLC alors que nous ba voiture wana eza ba voiture qui fonctionne c'est-à-dire que député ceux qui assistent mandat na ye ba voiture wana est dans parlement et puis par après tu l'as dit au deux ya papa Mosso il dit clairement que non ba voiture wana eza ba don ya président de la République a passé na ba député pour soutenir les idées, c'est dire soutenir les lois et les idées où ils ont voté dans le Parlement. Ils ont bisoté. Mais les lois, mais audio, tu vois que n'est pas toujours un montage. Mais quand même, voir, et quoi ça va bien. Nicolas Ngaï, vous savez que les réseaux sociaux, que les montages à voix. Bisoté. Tout ça, Mboka, où ils ont la capacité, mais d'autres choses d'abord pour répondre à beauté parce que nous avons preuve wanaté ya bloko mususu mais na nazo ngana loko moko eza très important les problèmes des coutumes tango ya Kabila député bazoka oya lingi azu oya boya fani en plus ndenge za boye basi basukoli ya eza crédit non banque crédit eza la banque oyo basinaki nango ezali nini s'il vous plaît botengi s'il vous plaît pasteur botengi comme banque té principe eza boye député mo ta baga signaki déjà document pour na batu ya lamuka to monaki batu ya lamuka na batu babiki non basineki basineki nini moté ni jusqu'à Jeep ni crédit na banque moko boyé principe ça kabongo c'est la règle frère c'est la règle mais si même place loin tout le monde que non beaucoup kolobati non c'est une chose hein c'est quand on n'aime pas de son chien on l'accuse des rages c'est vrai que la muka nengeza wana ngana biso la muka kututé ce qui c'est nini ce qui c'est na ba utu parti ngo malama décidé de messieurs Madidi mais décidé et loko moko te ya malamu c'est ça mina kata mboka oyo décidé la bi oyo bon FCC pour FCC ningeza boye to que tout ça FCC mosaïque oye bien ngo lokola ndenge ndeko tuni question moko na siso répondre côté de côté au bois qui na la kata ibali il y a oyo ndeko lobaki comme fonctionnaire kasi surtout population te yango na fonctionnaire azala kimia pour ba wario basi ba côté na terre ba c'est le côté yo kanga oyo nani comme nani wario à côté na fonction publique nani son nom c'est qui les warriors na biso à côté wa liao oh non c'était combattant asali nini ne azaboye ngasi na soki information kuna la carte parce que bela zala makamu kuna la carte ndenge baza ba otchap le ko so en ordre que fonctionnaire calamité azo sepela
aux hommes 5 goya pour fonctionnaire ba enseignant et 5 autres ça les mataté pasteur yo zela est-ce que na banque awa tangu bato bazui ba carte baza ko kimisa ka mbongo 50 000 par mois 50 000 par mois bato ya mentalité ya kala bato bazala ba fonction société ba ko yibaka mbongo ya l'état oyo ko c'est l'état batika ki banque na sekoleka mais un mois ko ki mbongo nini millions ba milliards et matiko na kati on est spéculation parce que Malembe parce que présidence Malembe population za la kimia kanga sentir kala mingi tozoli to kanga sentir neni ça fait 2 ans bientôt que 3e année to sentir problème zalité 2023 ce que les mukolo moko okobose na nzela non to sentir avec Fachi Beto ozoli est-ce que soso makamba soso kiti Malembe voilà makambo ya mbisi soki tosi tokendaki ti na bamboka esika soso baza koteka esika tozopesa bino kimia information fake aboyi comment qui fake aboyi qui fake abi non fake abi niet akitete parce que taxe Malembe to keno ba taxe au bien que non na monde taxe c'est la plus chère to rectifier yango mais rectifier ndenge nini to rectifier ba taxe wana parce que fake mutagera ba entreprise soki bino moko bosala mambo bien te fake réagir ndenge nini ako sala yango ako mesana ko sala peuple congolais et tout le bango boko mesana ndenge zana nous allons rectifier c'est que to mesana na ba passi toujours rectifier ba situation là toujours changer te ba wario bazal sur le terrain. Les choses vont changer. Les peuples d'abord. Les peuples d'abord. Il y a un habitat. Peuple. On dit qu'il y a un bacabolo. Tant que ventre famille n'a pas d'oreille. Tant que le bacango. Il y a un moment qui tourne. C'est bon. C'est le coup l'anzale l'équipe aux occasions. Mais il y a un temps pour lire, pour comprendre. Mouton Zamba tinde le bilan katambo. 2 ans et demi. Problème était. Aussi la bombe. Yokufi. Aussi la bombe. Yokufi. Na pasi tolea pasi yango na pesi bino conseil na zolelisa bino lokola mosali ya nzambe lokola mutu ya IDPS azolelisa bino lokola mutu ya Fachi Beton Fachi Volcan azolelisa bino ndenge bozala kimia peu de temps vous verrez la gloire de Dieu doit se manifester dans la vie de cet homme Fachi Beton Fachi Volcan. Pastor, merci au lobby que Kalamin était de ce CP-là Nzamba a manifesté na peuple à travers son serviteur Fachi Beto Volcan au Yozoloba. Si tu es bien que Mokonzambo, Kaza Mokonzambo, Kaba Congolais, nous sommes ensemble nangai. Si koyo étant que membre à IDPS, promesse nini, oyo makamtozo mona et lekela. À partir est, ils ont raté pourquoi pas minerai continuer ou bien ils ont eu locomoto et des coopérations au Rwanda. Merci beaucoup. Tikilanga malobana vraiment question kitoko pe na banzi kimia ozu yango. Omoni Fachi alobi boy. Mboka oyo FDC ezali pour l'Afrique, pour du monde. Monde entier bika na monde partie bene na mboka na biso FDC. Ba voisin na biso nyonso bakubika na RDC. Nazo pesa édition moko pour comprendre loko moko. Namonaka soki ngombe aza na zamba okomona bandeko ba porte pique bandeko pembe wana oyo balekaka namona bango sikola ngombe baza ko lia pembe na ngombe c'est que l'RDC ezali ko la ngombe oyo batona surtout pembe na ba ko bika mais président lobiboy toza na posa ya kimia la paix na ba voisin na biso lokola baza na posa ya biloko na biso baza na posa ya mabulu na biso baza na posa ya ba minéraux na biso ba ya kozwa to boité mais baya na style tout le système ya gagnant 50 ba sepeli makasi ninge bazana bakoya kotia ba société na bango yawa ya ba pétrole bakoya kotiango awa toza ko sala toza ko gagner bango bazo gagner mboka ezokende liboso vraiment Afrique centrale Afrique kokoma benda kitoko même te pour les canaux ba bindele biso information de biso na pesi mais yo est-ce qu'on a rappelé na Rwanda attend dans la société il y a transformation il y a coltan alors qu'il y a coltan Rwanda a dit que ça la société il y a en fait fondé une transformation il y a or c'est une société on a dit parce que coopération on a gagné nini Rwanda est-ce que ils ont dans cette formation il y a des sociétés qu'on a Rwanda ils ont faillite quand on a tant que wana oui ils ont faillite
bako démonter babiloko na bango na bako kotia ngo na kata voilà to lobby exactement voilà promesse peut-être que bino ngaba ta promesse après nos promesses kasi te boza la kimia régime à promesse boza la kimia régime à promesse oui na pesi boza la kimia promesse ezali même kolo na likolo apesa biso promesse ya bokonza liko ya likolo abiki bokonza likolo za ko ya za kata promesse mwana nzambe pe Félix apesa promesse tondima lokola tindami na Yahweh lokola nzambe ndi atiene sika pote mboka ebonga vraiment promesse na pesi bino boko sepela la moi tant moke boko sepela merci pour la question tu la question bien toyeba po bino bobiki na bino bozaba to yete de toi bino bozaba to respect des principes exactement pasteur élection en 2023 ezala ou ezala merci élection en 2023 ezali kasi condition na biso to lobete to ko sala recensement tout aussi ba pesi so ba bleu connaît ce singeli élection les cas élection en 2023 merci beaucoup élection en 2023 pasteur au soulever le recensement mais recensement quand on moni bozo pour na kaka baja ya recensement au bazaka ba membre IDPS pourquoi est-ce que comment on ezaka ka bato IDPS bien ndenge oh baso ça déjà formation information biso to kenaka na source na set information ezali ke bato bazo kende ko soit formation au bakoya ko sala recensement ah baso so ngona na question est-ce recensement ça faute pour pas qu'il ne ko tricher pas qu'il ne ko ça pourquoi c'est ça bato IDPS bato IDPS raté bato musupe bazala kati kuna mais tout moni boseli appel d'offre appel ya recrutement moniteur pour normalement za rabongo oni bazo qui est déjà menacé c'est tant que président Kabila mais biso le quoi calamité tozo bimisa ngoko yango non tant que président Kabila asali oni tout moni que no babi oni pesa agent et ils ont organisations oui ça exactement et la population RDC mais bilo to sentir le côté mais bozo qui est menacé c'est en avant tant bolo baka makamba IGF bino bako ezaka batatu sekedi mutu akila muka mutu ya ICD soki ya la muka na azaku na kata IGF te azoka ngaba mibite nani DCD na oh mutu ya la muka azaku non mutu ya la muka azaku na non ye asaki test asam ta ICD te azam tu ya palu asaki test na secrétaire général des finances azaki eza musa l'état elingo ba ah merci yango na pe oya recensement eza musa le ya l'état mais plus comme parti pris okomona bato nyonso bakozala kati kuna bakose présenter nalaki biso bandeko na ngai makambo ezokende kitoko bozala calme vraiment avec Fachi Béton l'espoir est là. Merci beaucoup. Merci cher internet ezaki kitoko ya kolanda émission oyo ensemble na bino wana invité na ezaki pasteur Boyoto ensemble longona ndeko nanga Bartel totiki bino à la prochaine numéro to inviter le pasteur Potolobela ba élément ya sika. Merci Matono.